Bienvenue dans les conseils du soir, bienvenue dans Perpétuité TV. J'espère que vous allez bien. Ngape naza bien. Lelo toye kolobela mabala, réalité ya mabala ya poto. Bandeko nanga nalobaka toujours ba choix na yo, ba conséquences na yo. Tango ozo sala choix, yebaka choix nini oyo ozo sala. Ko sala choix te par rapport ya apparence. Ko sala choix te parce que mobali wana pesa kombongo mingi. Ko sala choix te parce que moi wana za na bassin monene. Ko sala choix te parce que moi wana za kitoko. Mais sala choix par rapport ya oyo lukaka. Mobali wana ozolinga. O lelo zo ndima okene na libala. Est-ce que azolinga yo ya solo? Est-ce que yo ozolinga ya solo? Moi wana oyo ozolinga. Obala. Omema eti na libala. Est-ce que ozolinga ye ya solo? Est-ce que oza prêt ou prête ya kozala na ye pendant temps na yo eza difficile? Lelo réalité ya libala eza mosusu. Ça fait très mal ya komona bato moko boye bomonaki balinganaki. Komona bato moko boye ba dépenser mbongo mingi pour na mariage na bango et après ba mois boyoki ke bakabwani. Ça fait très mal. Et lelo eza réalité otozo vivre na ba vie na biso lelo. Réalité otozo mona pembeni na biso, baninga na biso, ba famille na biso bazo ko tomber na makambo wana. Yango yo o nano balite. Yo oyo oza na processus ya libala. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yaya mwasi ndeko mobali. Na bolingo balingaka pona mawate. Koloba te ke na olinga ye kaka po anyoka mwananga yango na obala ye. Na obala mobali wana kaka po alata kitoko. Nanda kwa libala eza bila kolata te. Nanda kwa libala eza beauté te. Parce que beauté wana ozomona oya mwasi wana ozolula sikoyo. Tango obanda obota akoluka fane. Et tango akofane okozana na capacité ya kobanda ko présenter devant tes amis. Okozana na makasi wana kobanda kolakisa ye na bato bayebi te. Yangwana na lobaka ba choix na yo, ba conséquences na yo. Quand tu fais un choix, il faut assumer yango. Tango sali choix eloko to ya moto, il faut assumer yango ke eza choix nanga. Lokola ba ponela ki yo yete. Lokola ba balisa ki yo na makasi te. Oza obligé ya ko assumer choix na yo. Yangwana avant okota na relation moko boye, avant okota na libala moko boye, avant s'engager na mutu moko boye, il faut osala sûr ki place ozolinga ko s'engager. Est-ce que ça place oyo ko fanda? Est-ce que ça place oyo ya yo pour babalaka pour bakabwana te? Lelo tozomona mabala ezokabwana. Bato moko lobo mona ki amoureuse. Bato moko bazo simba na bras dessus, ba photo keke zongi. Mais oyoki bakoma puku na nyao bakabwana. Pourquoi? Parce que ba choix ezala malamu te. Tozo pona par rapport ya apparence. Tozo pona par rapport ya bato. Moi si mususu atali pembeni na ya moni ke na libota langa bato nyoso babali. Na tikali ka nga moko. Mobali moko aza nazara na ye. Mais mobali yango na moni ba biloko mususu ngape na lingaka. Asala kango te. Mais lokola na sina umeli. Lokola nga nazo bala te. Na kende kaka na libala. Kendo bonga kuna. Mama. Nani ayebisi yo ke na libala kendo bongisa. Biloko oyo mona eza très important. Biloko eza capital pona yo. Pour que oyeba ko s'engager na libala. Nani ayebiso ke na libala okino bongisa biloko wana. Ndeko mwasi avant s'engager na relation moko boye. Zala sûr que ba oyo lingaka. Soko lingaka ba beto te. Soko lingaka ke olingaka te ba gangelo. Soko lingaka ke olingaka mobali moko asambela. Soko za mwasi moko ozake olingi makamba nzambe. Il faut tout otia les points sur les i. Papa omoni nga na linga boy.
nga na linga te babetanga nga na linga nanga kokendo sambela soki obalinga eske okopekisanga na kendo sambela otala ba point oyo eza essentiel mpona yo koloba te keno tokende no na libala tokende obongisa kuna ebongo soki na kati ya libala ekosimba te yango tozomona bato lelo bazokabwana parce que déjà na fiançailles na bango bazalaki na makambo oyo fallait babongisa avant fiançailles mais ils ont décidé ya komema ngo tina kati ya mariage nga na vie na nga nalinga mbata mobali te nalinga mobali abeta moto te tango mobali na nga yaka obalanga bia tango alinga nga lobike na obala yo ezalaki eloko liboso na yebisaka papa omoniki naza boye nalinga te babetanga moni kobeta na yo mpo na nga koloba so lobi na nga no yoka kitoko kotombola liboko obetanga so obeti nga eza lokolo tindiki nga nasala susu eloko wana ntango natie biloko na nga nyonso nga nalingaka natie na mesa ye mpe aye na oyo aye nga nalingaka mwasi azala boye azala mwasi boye tosali balance oyo eza ya malamu tozwi oyo tomoni ke eloko boye tokobongisa yango ekosimba nango kobongisa tobongisi oyo tomoni ke oyo eza nango eza nango optionnel ekoki nango mpe kozala nango pete bon oyo eza nango problème te yaya yo lingaka makambo ya nzambe moki obala mobali moko oyo alingaka ku te mwasi ake osambela oyo kaka soki obimi alingaka ku te mwasi abima ye moko soki otie makolo libanda oye abandi kobeta yo yaya bashwa na yo baconséquence na yo yango na ndeko sala shwa bien ndeko mobali olingaka mwasi oyo aza poli mwasi oyo ayebi valeur ya mobali déjà na relation na bino ya kifiançailles il faut otia makambo wana mesa ntango omoni ke mwasi oyo ozolinga okende na libala aza impoli koloba te ke non nakende no na libala nakokende koedike na ndako ya libala eza erreur yango tozomona kokomi na ndako ya libala mwasi akomeli yo nkoi ozokoka même pas bayemba nzembo balobaka mwasi ya liboma pesa ye mobali ya liboma mwasi ya choko pesa ye mobali ya choko mpo soki opesi mobali ya chaka choko te esimba te ntango yo ozoluka asala badepense ya choko mobali azomona ke mwasi azodepense mingi eosimba te ntango ozolinga okota na relation moko zala sur ke place ozotia makolo eza nde place ofozala kokota na relation te parce que batindiki yo kokota na relation te par rapport ya pression kokota na relation te parce que mobali wana aza kitoko ayataka baslim yaya mobali aokola aobaye baslim aokoma ata pantalon normal est-ce que okokoka kovanda na mobali wana kokota na relation moko te mwasi otayi mwasi obote mwasi obanda obota bote kosila est-ce que okozala na capacité ya kobanda kocontinue kopresente mwasi wana baninga na yo bashwa na yo baconséquence na yo ya asala shwa par rapport mutu oyo bolingo ebongaka mutu moko aza wana mpo na yo mutu azolinga yo no par rapport ya intérêt moko boye mutu azolinga yo na motema ne mobimba mutu otango yo ozoyoka pasi ye mpe azoyoka pasi mutu otango oyo oza na pasi azomema pasi no na maboko eza te mobali moko boye mwasi azobela kelambelanga fufu ni tomona mabala mosusu oye mpe ndaka boye omoni ke mwasi ayokoka kotelema te me mobali aotinda mwasi kende mosala aotinda mwasi lambelanga mwasi azobake nazoyoka ndoto bien te naza bien te nakoka kotelema te mobali azotindika mwasi bolingo ebonga wana mutu moko ntango yo ozoyoka pasi ye mpe azoyoka pasi mutu akoka komema charge na yo mutu azolinga yo lokola ye moko mutu azozwa na valeur azotia na valeur oyo yo moko ozali bandeko na nga basi botika kosala baerreur ke nate navanda ye tokobongisa nsima
Yaya, non, 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 non. Erreur wana bandeko ebele bazosala yango. Yaya, soki nzambe alakakaki alobaki yo kobala, okobala. Soki nzambe alobakaki yo ndenge oza boye, okobala te, ate oforce ndenge nini, ekosalema te. Kolinga mutu pona mawa te. Kolinga mutu te po yo asunga yo, to po yo osunga ye. Linga mutu oyo lingi. Bolingo esalaka mutu mabe te. Bolingo enyokolaka mutu te. Soki bolingo komo nyokola mutu, eza lisusu bolingo te. Eza lisusu amour te. L'amour ne fait pas souffrir. Bolingo eza bolingo. Ba réalité lelo ya mabale ezosalaka bandeko ebele, mabale ebele. Surtout mabale ebele ya poto banyongo nanu bato bosisi kofuta te. Bodefa banyongo. Koba na poto eza mbongo ya lupango na Afrique. Bato bozo bala na ebele, bozo kabwa na pe ebele. Parce que bosala ba choix par rapport à apparence, bosala ba mabala par rapport à environnement, bozo wela nini ezoyebana te, nanu boyebani na mutu te. Boke mbala moko na libala. Tango koya ndako libala komi aza mutema mabe. Aza mutema mabe. Comment na fiançailles oyebaka mutema mabe wana te. Po c'est vrai, en tout cas olobake, o bayebana comportement mbala moko te. Ya comportement nyonso yebana mbala moko te. Mais ba comportement eza clé. Avant comme na libala, okoyeba yango. Okoyeba yango. Zalaka na habitude ya poser mutu ba question. Tant on a une relation na mutu, ata lobi azobala yo lelo. Ata lobi azobala yo sikoyo boye. Ndeko mwasi, ndeko mobali. Zalaka na habitude ya poser ba question. Tant on doit poser ba question bozo solola. Ozoyeba mutu oko s'engager na ye. Ozoyeba mutu na robala aza ndenge nini. Mais tant yo nga ko solate. Tango yo lingaka koluka koyeba te mutu boza na ye, okosutu kokomi na ba aza mutema mabe, mobali o mabe, mobali o aza mabe, ndoki. Parce que tu n'as pas eu le temps. Ya koyeba kosola, ya koyeba ko dialoguer, ya koyeba ko poser ba question, koyeba les fonds ya mobali o bozo za na ye. Ya mobali o ya kobala yo. Yaya ba choix na yo, ba conséquences na yo. Pour éviter les conséquences à l'ibala, ndeko mwasi, ndeko mobali, zwa tana yo, ya koyiba kosala choix. Kosala choix te par rapport à apparence aux homona. Linga mutu akolinga yo. Mutu oyo akozala wana na bapasi na yo. Parfois zaka pasi na biso basi, ozoma mobali moko azolinga openza na motema ne mobimba. Azo peso nyonso ya ye. Maza ne loko te. Ana mbongo te. Lelo bandeko basi tolo bango. La plupart tokomi plus basé na mbongo. Na kobala mobali ya mbongo. Na kobala mobali ya pauvre te. Mobali ya mbongo. Ozotala mbongo mobali. Ozotala comportement mobali te. Tango oya ndako libala. Eza mbongo mobali te mutu kofandisa yo. Eza bizaleli. Ya mobali. Eza beauté ya mwasi te mutu kofandisa libala na bino. Eza bizaleli ya mwasi. Yango ntango ozolinga osala choix na yo. Zala, zwa temps. Zwa temps pour éviter ba conséquences oyo ezoya lelo na mokila lelo. Zwa temps na yo. Luka oyeba. Mwasi oyo akozala wana po na yo. Tango ozobela. Tango oza makasi te. Oyo akobunda po na yo. Combien de basi batika mibali na bango na bapasi. Bakina osala makambo mosusu. Aina ndako libala akomoza salaire koleka mobali mobali akomoza na valeur de combien. Yaya choix na yo ba conséquences na yo. Abonnez-vous na Perpétue TV et je pense que bokozala jamais déçu. Posa na biso eza bandeko baso na bobali te ba oyo boza na posa kobala bo trouver bato ya malamu. Bosala ba choix te par rapport à ma apparence. Toi na posa mabala na bino evanda. Toi na posa mabala na bobala. Bokende liboso.
couple na bino pe vanda. Je vous aime beaucoup. C'était la vôtre, Père Petit TV. Bye bye.